Non, mais sérieusement, je dis. Non, c'est pas ça. T'es très belle comme ça. Hein. Merci. Je suis jaloux. Ouais. Bon, même vraiment. Son numéro là. Bonjour, madame Aouchoulani, non? C'est un message. C'est mon petit mot. Ok. Autant Tata, les camarades. Tous les camarades. Tiens, madame, appelez moi. Albi, bonjour, madame. C'est bon, mon nom, on a combien de minutes? Moko. Parce que nous sommes allés à la téléphone. Je suis. So mon nazo so garder non mon kono so que la si no pesi ngambo so que ngambo après na futi yo tema ah olobini na pesa kimbote na leka ko ben tangu na lamuki boy na no bima kite alors tangu na sisi musala na moni yo zuva ndeto mona ni na pesa mbote osale ngani ni kuna na sala lelo ko mwa mkima mama lelo ndire ko jeba yo ko polo bagibu to sala ngamo ko mwa mke lelo yo sengango alors tangu na lamuki na sala pelo mwa mkeka ka ule ni donc lelo même ngabo ko na ule na dako donc mkeka ka na sala bana ibutu mama toza ba camarade te komemela pauvreté na kati ya ndako te vome kutu biloko elala ebwakama ke olamelanga biloko ya moke otala grandeur nanga nayebi mama nanga moke te donc na monene meme na koleka yo nayebi yo oza papa me na monene na koleka yo oza biloko wana bwakango lamba biloko oyo bato mpe bakoki koya balie mpo nalingaki nayeba nombre mpo nga soki biloko tika nakendakenda kolia nanga na ndako problème eza te lambelanga biloko oyo bato bakoki kolia tala na nini baprovision etikali nini na nini natala nakuyebisa okoyebisanga ta na koka mpo nazobima merci mama naza bakuzabelaka bakolia natisala nyonso te mpo na bango moto nyonso ndako aliaka merci tala biloko nyonso nini ezangi merci zwa sak Soso, rapide. Itu suara Zat. lala ke Ada luka ngana tuna madu tele ke madu ada mu asuka nawo. Ake luka madu. Ake luka yete papa banda koma ka ba commission o ke sala moto moko moto akumba nanu te. Ngana suka mo ba. Asala nya wa entretien. Te abana okumba moto, bata moto baso simba mbongo yepe bana okumba. Kufona mumba ya ngwana. Boni bo Nanzira matagibala, hein? Akufa kwa nini ko mwana. Lobande aye ko na makasi ava bana kubema bana. Siko amadala na ndakute. Mutafisho ni manga te. Meso za ngana la na ndakute yo bula. Ozo samusanga na aveni oyo katuma mabaidi ke nganya na bokola kanumba. Me ayo mo. Namoni ete mama. Ya za te? Kasi lo ndio kile maka moto kile lukande bado. Nasi kuna nakitena papa na kwenye baka maganiza la wate ya. Boba kuna kwamba kwa nda olala paka maadne. Ye madonda sana dusa buinjira ndako. Ya kaduso busala ya soni ela sake papa mna kufa. Uzo mena charisme te ya. Bona sengisi bisho bona ngo sengisa battu. To batna so amado tizona nga. Ongo profite mankinga sima mado kwa. Soko zola kisake papa nile kufelenge lo bani. Usko mobala baloto la noka. Keno kanga na porte wana. Keno kanga porte na. Ndonga bona des entrées. Bon keno kanga wana kuna. Keno kanga ngo. Ba ya kocha to ba mi yibi aw. Nambe mobile phone mona na tele metma mama meza la. Mobile ngo kote nini? Elo ngo ela siko sa mobile. Nina ngo tena nzito nza ki mobile wana. Wali apelo ngo. Makambo Ogota bana kotira nga busu be. Dona zangili lo bakodo. Chance ko tuka ngane na zamo malamu na famille. Pas décision na éviter. Vous respectez ba ya loi ba comprendre te maman. Autant OK petit papa c'est wana. Ah ça te non tu kuna ça te. Ah ça te. Ya. Bakidnapper qui.
wana lokuta biso baja mais batiki oka na periki bakidnape batiki na periki mpe robe ne peut pas susciter eh yaya nandela limba na ngamba boya bien te maman la liberté ya ta yo mo vraiment poni ko ko rappeler bango ngana la ngabadi mama tamboli kutu malu kenza na kuna moni teta na kominda obungi obungi ila ajina bungi ndako obungi mama na somo base minene maele tima pa obungi ndanda madina ajina yo 32 ans obungi ndanda okena na komini na ngopo bunga zoka na lisolo ukata ko expliquer te mambo ko zo lekela ngai banda siko sukaki bana to zaki shaka lo be ko zo na awa ana to ni bana kwa bana to ka place moto vana to mela ngai se ako zo boy bisenga teke shirika ya hapa ni bozo lukselo tango bana ba shirika maman qui a mona qui a télé qui wana tiba baba bon kena ko luki ba shirika te poil ko biso ke luki place to wana abimai ka ba gato ozo le bagato zana le se gato na kingo na yo ndika so makambo so to zo mala be grâce bisenga qui ya shirika kominda kute ngabi ke sege baba zaka bombali na okibike kuna shirika ça soit lobby pour troubler moral. On a créé le couta. Encore c'est de la liberté, ma fille. Ok, il y a des. Non, non. Mbabo pesa munduki mama na kingi na koti kata kulwa mona batami to mona na musika otiki mbani no shirika la misu na basali nini baba mi shirika mutu mzaza kitene zakana ye babubire misu na ngai beti masasi shaka kwa ya la nase koloba tebe bango ce que ça kasi baba mi batiki na ba tama bomi bomi makele watepe mama tepole makele jama kele bitele matola na mutu kumusima mama na tibango na kangi mama te na bungi mama balola osala bonsa famila mama ni na kuspike ya ziana tout ça fait en avril tête comme na 10e mois yo solo le so ka avril bodeni eza solo te le coup ozi drame makasi bo pon kono zi panique makasi ya la duna yo adipe ngai kono zi panique makasi la duna adipe ngai da dona bébé do bana to do ba ya bana ni benga yi mado ya ndozo ondi mangai te nani bike na ondi matene na lobité explique ma tundere na lobité nani o explique ngake na o faire comprendre na ondi matene yaya obimina mobali bovani na mobali na restaurant ba criminel soi-disant baye ba côté libino pa bakangi mobali na okati yo moi sozi okimi nanu obatami na kulwa otiki na mobali non assistant de personne en danger otiki mobali no yemo après kono belela kiteke boya quand ozeki makasi okima na kulwa falo belela teke boya au secours batamba côté na kati pesa sur terrasse wana siko yo so mona déjà na bien o mona de ba boma mutu ba so bembele bakenda nango bolo kuta boyeko ya na ngai yo moko yebi na Congo bat babima ya kado zo ba botolo téléphone na abima la robela na erni nga botela na 3h baba bimeki ba kwa kotela na bien mwana mwasi wa botile saki na balabala kako azo bunda na bakulu na bato bateleme de gauche à droite kuna ko sunga ya zati kisa so basunga so batu te avec ndenge nini basungeti alata kinde nini comme so garçon wa belela ki yeba linga ya aboy ta ba monike bazoboto la yesaki na yeba ke na kona telefone ya zoboya babeti ba fala belela kaka bato basi de gauche à droite bazotala vis à vis ko do fala belela so batu problème te mais bato ba témoigner to ka kita ba cri to ka kita muto oganga au secours ya tika na to ya bino bokena mama boki expliquer papa nani wana busco tiko kama mwe vanda ngabo na fingo bêtise kono ko na yo lukila ngali wa ya vis à vis bo mama ligo yo babi sheka kufiti ngono to sima seki siko ba yeba ndeni kasi zo mamu to fana soka bo nani wa mama sheka yo kele yebisa nani mama sheka ya ko lela nanu
nani bokilo mama bashirika bato bakokende mama ngana kende bana mpona balukaka nga nakufa liboso na bino kaka nayebi na kokufa liboso na bino me modele te eza nini eske ozali tala na mobala soda ou tonde nini shirika kufi zanan obike ti bono expliquer na comprendre comment na bien te azobalika baserika kasi ti tofandi bo shirika kufi na mama yo fandi bo shirika kufi siorosani badobeta nzango mutu akomi shirika nani ya tibolo baki basasine bakoti bacriminel kasi wapi nokilomimamba sérieux naza sérieux wapi nzambe na ngai bosiko bato ya bana ngo bazalaki te po toyebaki te nde kotobanda kosambela liwa mabe zika liwa kusu nzambe na ngai naingamba mobali mobakufi na kusaresora vip s'il te plaît kusaresora vip kusu te liwa mabe liwa salisi bakobeta jirika fimbo ezani kufiliwa ndumba mene bakobeta ngofimbo nana bobishirika bacriminel bazaki na nani procès oyo nayebisi yo procès oyo ekosenga bato ebele batemo bakoyaka tikobangisa mpe yokalinozala mo mpe nani bokilo mama étoile azali mama étoile azali oyokende bande soki na pike crise ya bakotombola ngai ye kotombola ngai ezala kozotombola tono ya mai okomona mama kite Karine na bien bana na calme bana na raisonner na bien soirée na bino bandaki wapi et puis place wapi soirée na bino et prendre fin comme ça un traumatisme na bikeri kenga mutra bibingo to bobo swama bokilo mama étoile là s'il te plaît loba bovandi boye bandeko sherika banda lobi ayete grâce ovandi boye obengi te Yesu yaya bino ayete banda lukosa novelas ebanzi te tikanga na ta novelas o changer te tikanga na ta novelas ngam na sombaki pa bokuma yo panzi yango yo ozofina koto non fini awa tika asimbanga kaka omona tika ayi mama Hey, mama! Mama! Nakosotele yo, mama! Obeti ngati. Bon, ayebeki so, yo moto yo anesio. Yaya, sherika banda lobi ayete. Mama amukoloti. Yo mswazana telefone ezoleka te mama sherika za mwa mukete sherika za mukolo ta mwana nda za mpolo ba sherika camarade no masuwa no sherika za mwa mukete za mukolo yo sawa mune problème ni mune so za kosa ko zelo le ngaba tika mwana nga vanda ya mwasi bon sino ni ngona ngai ya za niveau ba singa no kyo linga yo ba moko oyo ungana olinga kukaina yo ngapi no linga mobile kilo kwayo yo no mobile kwa ngati yo ndabuna ngabinga na sio mama lobi eza problème te ya lo ba ya ko ba bonga na kama ile mwana yo ozo pesa mwana mutu makasi mutu pa lo ba soute na ngai est-ce yo ba koza yaya est-ce yo ba koza yaya mama oboko ni mwana mabi mwana za sans éducation na bibo ezala kwa na fingio faut choquer au mama asa sans éducation sans éducation tala mwana mwasi ya mukebwe akomi komi nzoto Sony. Ba parents ba besoin d'éducation. Tangwa yawa modèle na beta yo muto ba na tina tika la fingo obosa parents no ba éduquer bien te. Omoni a fingo. Tangwa tala biloko tangwa ina beta yo ba. Alors bi ba parents no ba besoin éducation bien. Le bi ba parents na ba besoin éducation donc ozo finga nga. C'est que wa parents mon omona age na yo o. Omona mwana nga liboso ya na ye bisaye. A beta zela.
pardonne. Au moins c'est là Poli n'a pardonne. Na koyebisa ye. Au moins na âge no o. Eza na bato mususu na kana âge no o ba fanda soute ensemble na ba parents na ba net ambassadeur Alain Enoa azana Canada. Ambassadeur Alain Enoa boko zanika ba âge moko. Mais aza patron makasa vansandaku na mwasi na ye Karel docteur Karel o mona aochanga kisi. Oh maman aochanga kisi. Maman, quand on a changé dans la petite, je n'ai bêti maman sur ma mère. Je n'ai bêti maman sur maman, oh, grâce à bêta maman awa. Eh, maman. Bêta grâce à bêta maman aya. Na filmé ta. Où ils risquent à nez, mon cher. Tout ça la mission, tout ce qu'on a bisika, tout ça la mission sans trace, ici il est tout bois qu'ici. Yo nous on a place tout ça libre moto qui n'a mort maintenant sur la quoi. Et puis il non mort cause on nanda quoi na mona tellement lourd. Et puis parce que il y a bambo mais très bien au 2 heures du matin mais ce qu'on a dit ce qui mutumu ouais ayo kota tout ce qu'on a dit. Ne papa on a ça la mission nanda quoi coûte na chambre na ye amoni. Pero asano mutumu we ya bilombela. Ya likambo banda to na ngana so na madame na te soki esala mabe. Ya yo oza kutu na ba possibilité belé ya kosolane parce que yo ne mutumanga na boulot yo. Ya yo mutula sanga to so yo kana tika makambo. Te fona ka sa bongo. Siko ya to sa ndeni. Na ba ke mère ndeza be koronda be fo to bo ko bana to. To yebisi ndeni pour le bito ko tsongo to chorde na chambre. Mais faut to yebalinga sa na ngoni po ezaka so to sali mission to bois ki corps. Mais yo na ngobo ya kotambola na ngobo. Ya soki bakanga biso na nzila mon cher. Kada vo fona ngana na kati ndako. Epe. Ezani na masa ni no. Rolti. Le bango ça d'espoir on bosse. Bah ils sont comme pas sûr. Non tombe le bois kilo fort. On a mon cher à 5000 francs. 5000 francs. Papa Ibutu. Papa Ibutu. Bonjour papa. Bonjour, Oligini. Koto. Prenez. Koto no sura. Koto. Quand je comme ça couloir. Ah, pas il. Yo ça va mon logo, tu es banité. Bino so la makapula bino. Donc ça va mourir la kawa ngara. OK, mami donc solo. Mais t'as vous solo, vous t'avez tellement. Yo gini. Oui, mais vous savez ndako, elle m'a vous savez pas. Là pas musinda, malem. Na pas musinda. Alors vous faites d'accord, vous faites tête, vous êtes dans ndako, vous bébé c'est wa, papa vous saka bongo pona ni. Il loko ni no vous saka, ni le vous ngaka wa ndako. Papa Ibutu okini. Na tuni okini. Na yo loko ni. Bon le bito solani. Mais madame vous avez tellement. Vous savez tellement, vous savez solo là. Vous savez ma bé. Na ndako na mtu asa na osala. Comprendre sala ka rôle no donc ko taka makasi na rôle no donc rôle na sumeza boy ko ko ta monter. Yo benga nyane. Na zana posa na tu no soki okili ka moto zo. Yo benga buyoka. Asa kabla bile telinga. Papa Ibutu. Ah tu no banaka. Tibo yaka, tu no banaka. Tu no banaka. Buliganda. Ni yo linga biso. Oh, papa. To lingo point. Ngai ko la sécurité, vous tout ça là ba samba. Vous ça là ba samba. Ba beli zo kutika na ndako. Tangu mama ko ya kwalu bananga. Ya ngone ba futa ngo donc déjà boy na ndako okokomula ta 20 fois ta 30 fois na journée. Ya ngone ba futa. C'est pour ma séance, c'est comme qu'est-ce qu'on a pas boy nene. Tala. Papa e pesa biso bilo ko lia to lia pour non na leti. Eh, maman c'est ka boy ibol. Muto yo, on la ndai. Oh, on va kasi ba ko ya pikiri za to minga. Ile bika na ndenga système ko na fa ba ngingo. Tala, ya lia. Na lubi omoni ngai na acha na bilo na salaki. Jamais ko bana ko vumfula na tiki mwasi na ngai na tiki bana ngai kuye kusenga kama mutu bambongo kulemeka mutu na sima ngana fina ngana sa iloko wana tena komi na ajo mais bino buzaba jeune kacho tabu ko bambongo ko kusala sécurité on a tengi na mo tangi na bo na tengi na mo donc no mona sala ba mo biso to ka bagarda mama so ibarate kisto protéger mama ngama mana na ba mo to chef bloto lia ama lubina na ngote ma lubaka o iba saba petit nanga alubaki ba gad ba ke no kengela mukolo wana betiri ba kuna kulwara wa uyambaka ye likambo ali babu o okanga mana o point uyambaka ye ta akei koti uyambaka ye yupo yambia sa mabete wa mo msana esani ai butu pe biso ko lia pardon papa déjà na to
te maman mutapesa kabino mutu makasi na yebite ko tsubu yewe tu ku file na ba télécommande na ndeko ndo kusala télécommande zakate c'est pas possible non c'est trop non papa mutu amoni jour monsieur ezali mundo kona solo bana ozaka ndenga oloba tukutana total pas de problème papa nani maman moni kuna nandina ba to na ba risque ageno hote holz na eza mbola suka pemba la suka ya kozwa epende kotambola na yango uva epi nazongi na mwa ngana yaki awa papa te yoka ngana yaki awa papa kisengi mbongo likolo na holz mbongo il faut so bakangi biso ya mbongo so bakangi biso papa ekomi papa ibutu merci biloko eza wapi papa papa ibutu biloko basala mona butu basala mona mwinde mose donga bakolo papa tika maman olela kabo nazolela te nazoyi biso ya yo yedi tobandino komwana maman desala tobandino komwana merci holz si oui oyebi baopesa soko yo konoboka yango nani merci otinane vai butu otinane yo mutu okoboka yo mutu okoboka papa oyebi te nde tobandenge ngo tosisango ngai ngai na ebwakanga mo mama naobela naosa eloko te wasenga mpe na obela merci papa ibutu Baby, tu avais touché mon téléphone? Oui. Tu cherches quoi? Et là, moi, c'est encore un téléphone en bas. Tu n'as pas qu'à m'aimer sur la biseau. Ah, ok, au coup d'un coup, la Georgette, le mot de l'eau, aussi ici. On va écouter le fanatique en Cameroun. Maintenant, après avoir regardé, qu'est-ce que tu avais trouvé ici? Oh, tu as un code pour nous faire un code? Oui, le code, on a bien ça. 198. Tika naza pour ça na motema na la ki na mi batela nzamba batela. Écoute. Donc jusqu'aujourd'hui, on a la confiance dans elle. Demo va du Oza nzambe te. Oza moto. En plus mobile. Nga loba ona mokilo mobile ya ngai na sala kama bete. Loba osala kama kie. Loba te ki na sala. Po azate. Tout le monde a la vérité. Mais on a fait la moi dictane na opembeni. Maintenant va bailler que ça passer mon amour. Bon, dis-moi, est-ce que nous avons beaucoup se permettre au concernant? Ah voilà. Mais moi j'ai confiance en toi. Tu sais quand il n'y a pas, lorsque il y a un absentéisme remarquable, il y a confiance dans la carte. Bon question. Yo mo yé du niveau d'éthique. J'ai pas ni on a au ça sur la zone. C'est là, bébé. Aujourd'hui, quand il bosse, il pas. Aujourd'hui, quand il bosse, il facile. Aux assos, le balanga, le moi, si moi, terre, bosse, la maman, normal. Non, ça retire. Ils ont moi, ça terre, beau Yves. Quand c'est terre, na aux anamon langage facile. Lui, qui n'a pas moment, où il est au Nabou. Soit là, normal, français, mon normal, au balobi la banne. Bon, je dis ceci, hein. Ceux qui confiance dans la couple, c'est que vous nous êtes. Si tu n'as pas confiance en moi, c'est que vous nous êtes. Moi, j'ai confiance en toi. Oui. Tu peux sortir ici du matin jusqu'au soir. Est-ce que moi, on a un téléphone? Le ban a 5 permis. Il y a un téléphone, on a un code à mon côté. Quand ndenge vandi wana soko fungola okoti ti na mkuu wa telefone na bomba ni ndio za bajene ya cash ozobomba kasi ndongo vandi boye olingo sonde ngoye basoki mwana mwasi ayebi makambo na yebi na ngata likambo no mokote bon chérie, je voulais aussi en profiter tout solo les gens moi dire ça chérie, est-ce que tu peux m'aider m'épargner les lots? Jésus. Oh, quelle intention noble, Jésus. Et le monde est chez moi, c'est zéro. Bando bandaki a on dirait tout le monde pour préparer mon thème. Non, on a préparé mon thème. On s'est déjà promis on la vérité, mais peu importe gravité, il y a les camps. Noah, 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 ya Noah, ya Noah. Eh, quand on va t'amener à un bandit, tu l'as fait ma belle. Ah, pour la manger au yemba bobo, pour attirer un million sur Miss Laura, watch a torche na samba. Non, il y a pas de la montagne. Est-ce que ça?
expliquer bango ki maman. Ngai oyo nani? Ngai oyo Cornelie Kanu ne koi. Koko Maria Cardozo. Nakende wapi? Na biso sovandi a wapi bokilo ya étoile. Bokilo étoile akende opesa sango. Nani nga? Neti nga déjà est-ce nga sa matambela ngana lopango wana. Omona nga ata mai. Yo mona nani ndika? Loko liwandika na sel libanga likolo libanga. Boni boyeko. Maman, yibi entre bino na bino maman bo se comprendre. Siko yibi sanga nati biso bana. Neti ngai bobi bochanga mutema. Ngana ke vanisa maman étoile libota na nesa. Étoile ya comprendre kaba. Ndeko mona ke étoile za na compréhension. Bo si ça va venir mon gosse. Ola la kola mukamambo ya grave. Bokola muka ya grave maman. C'est pour un mois. Après ba bon après un mois. Eza mamna bino bo biso. Eza mamna bino ngate. Boko yo ko kelete, ozaka na ba parole te. Ya mobali. Mais mobali ça na ba parole bana mi ba loke pa. Hein? Ya leki. Mobali mais ya leki. Maman, belle maman kilo. C'est maman. Maman ko to ki ya bo. Obi na mama wa ndo. J'étais un peu choqué et dérangé. Papa Moko, oui, puis papa, n'a pas honorable non, en face. Il y a un papa, à mon égard, qui t'attend, papa, en tout cas, pasteur m'a CP, ma prédication, non, la cambine, bien que je ne fréquente pas encore l'église, mais il y a une chose qui m'empêche de venir là-bas. C'est sérieux. Je lui ai posé la question, c'est quoi la chose il m'a dit, Balobaka, la vie ne fait pas les moines, mais on reconnaît aussi les moines par son âme. Ah oui, et là, il y a moi, Nanayo, là, il y a moi, Sinayo, dans le petit encore l'église. Ah bien, contrairement à Bango, ça nous empêche, en fait, si je viens attends d'abord, permets-moi, il y a pas évolué. A bandi quoi bisanga l'autre fois là t'as qui pantalon mon y aller tout c'est parti je m'en fous ya malwa tata na tam alobi ke jour mususu na mona ki kaleson na mona na koto etalinga te mo bali na ngalo bayina tu sais que là je te défendrai toujours tu en défendre yo et mais tout ça c'est qu'en réalité mon tout ça mon ami ça bébé il a raison ou bien ça a tort. Est-ce qu'on a fait une vivre na ba charité sorti donc si comme ndenge ofandisi nga oza sérieux po yebisanga maloba o tata wana soki apengwi soki asambeli te na mokili yangani ba bando okatela mutu na mutu likambo na ye pa nzambe nakozala na nsima. Nous avons la mission d'appauvrir les mondes. Nous avons des places yo bongo na motema nazalaka te papa na nasi na yebisa yo mais s'il faut ngai s'il faut ngai pour accepter nga ke nazaka mwasi na yo fona changer accoutrement en tout cas wana pena to kabwani na kimia mutu na mutake yi place na ye na zongi na mwana nanga pona moni ke ndele na bandimi no balinga mwana ngati asali binoni akola bongo alata biloka mike bongo ezo swa bango wapi mutu nyonso akoluka chaka na biema mwana nga seka za leloko azotana kati surtout so aza mwa mobali ye tata wana ye ndenge aza tata mokolo bongo atala mwana mokie problème nini atali mwana mokie tatali na mama po safu ebotaka litour abandai na mwana azwa mvie na mwana nga baolulelo mwasi mpena moto avandisi yo boye po yebi soki mwasi na yo nalulaka ye elateli na ye yo ozocomprendre. Je te dis clairement que la défendre yo devant ye mais pas na yo photo solo là. Il y a des choses qu'on doit se dire en face. Papa, oh là t'as bien été. Oh là t'as bien été. Ça te fait comment toi quand t'as la boutique d'habillement au tiki bilamba mi bimbo quel ko bakata kata. Et ça on est. Ça quand même plaisir. Plaisir. Ouais. Dans ma réputation là, tu t'en fous hein, tu te dis bon, ça me regarde. Et bon réputation non il a des nanga yeza wa. Mais on appelle un bagano. Muta kenda côté eza yo. Si on a mon atescani batouania basanse la tenanga. Allez, mutualia va 10 millions, mutualia qu'offrande yo. Parce que quand je rentre avec l'argent, je te donne. On a ça na yo. Eza quoi bozo senga moi ça kulu na ye patambola na machette. Eza nini? Soit on t'a maliché te foyer bata aussi mbambeli. C'est pas normal. C'est pas maman pasteur mususu au kuta lelo neti lelo jour à réunion de maman. Quel lamba yo lati? Est-ce que kobima na obo foli buma moi sinanga mtu nyonso amona ngo? Bonde ni boye ba teke pasteur ali abilo abie. Na teka ka ope. Bat nyonso e bazo mona bazo envier. C'est pe la yo no vandi ala o sepe la baninga no batala bo babi musala nzamba za protéger. Protéger hein? Ouais.
obetsanga te na oloba maboya sérieux olingo obetsanga Basta. Bani bango pa bamona ko muta onction. Mama ye numéro ko leka ndenge ni. Nini yango kasi? Babandi. Tingana na lobo yo Bayibi téléphone ni bumu. Yibenza babandi bakalaki bango. Bakale ye na Sherika. Sherika ya binoko. Babandi wana na Sherika téléphone. Babotoli Sherika téléphone te. Ba braquer bango. Ye chance na sima kote azalaki akwei lera koyaki bakipeke chute babeti Sherika masasi. Nini? Nina ya kuda pona expliquer bino yo tika na koganga. Babeti Sherika masasi akufi sur place bazuye bebe bakena. Ah! Basai nini? Bazu babomi Sherika. Babomi Sherika memine bebe na ye. Karim, nobano. Expliquer ka basai nini? Expliquez-moi ça nini. Explication on va passer. Yom to salaki Yom to expliquer azoko konoba te. Kebenga bokilo. Sherika o aya ko sande bokilo. Ozaki wapi? Na kuzu côté ya. Baina kikole. Bakende kipo. Azapi. Akuba sur place bayibi na bebe bakena ngo. Bakene bebe na basassin. Ozo agitation la talento ya buka na msusu ngambuke tumuto biso to buki makolo. No kosa, mona mama kosa. Simba yete. Mo simba yete tu vertige mo mo. Mama kosa. To festi na bolela ne boule no. Mama kosa. Mama kosa. Balandela nami. Ono benga Sherika kala ni ba wele kate. Mo wele kate. Rivo mama kosa. Abeta Sherika masasi yo mabeti yo tende nini? Sherika kufiye moko. Kari yo tiki bazuye bemba Sherika makela mo wapi? Akosa ndeni batala munduki mwa soba siko combien de fois? Oh, baza mundu oh, mais bon expliquer clair. Baza na tobona na ndenge nini ngo? Est-ce que Karine mtobomi ye? Excusez-moi de venir le radio programme parce que je ne souhaitais pas être là devant la conférence. Nous petit mine Pinzania. Et le départ la mariage de Pisca. La limaka yendeli na travailler, limaka yendeli moi na tout c'est ma fille. Mais il y a quelque chose qui commence à me taper dans le nerf. C'est que la façon dont Evelyne Violata, autrement et comme il salir même vous imaginez que même la venue, nous avons télévisé le pasteur Maté, il y a Kabiso, moi, on a eu mon quartier en pratique. Ayokaka, hier ils avaient la beaucoup en Anda. Bible ne vous bornez pas seulement écouter, mais mettez-les aussi en pratique. Mais quand l'applicabilité n'est pas, les obéis, ça va faible. Parce que pastoral bandagananda kolba na yo. Gestion ya foyer na yo na. Et comme na ba ndekona ba oloba e ba maboka na. Moni ya liboso tata ozali na question. Ndenge yo kamata kipiska. Moi si azali lokola marchandise. Ndenge bakomaka magasin surtout to kiko sombe loko. Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échange. Tango kamati moi si na eta okuteli okutaki asa boti mwana. Olinga ki priska na modele wana pe ozwaki obali officiellement kasi ni kambo oyo lobi ya kolata Eveline atanga ikoko na mikoleleki na kutene ikune na nini na Ethiopie no bi Eveline si ozabe bolumbu na moto akena kikoso kosokola na yo ozabe ndenge moko obombe mitu ya mabele obombe mipende mokebe awa nyusu bade bongo so ki priska balobi so Eveline ngunza molo kote loko okosala yo zali mosali ya Nzambe papa kolemba te ndenge bakolo baloba nzoko alembaka minu na ye te mama omoni nzoko aza nyama me mutu na kari dentaire akolongola minu po oyo boye ekomeli na pasi olingi oboya Eveline na ndako na ye non nangi naboya Eveline te mama omoni modèle ezokendela mabe nazokoya kobimisa liloba moko ekomeli biso problème soki na aborder sujet wana na priska na butu wana topesani mikongo ye priska sepeli mwana lataka modèle wana yazolobaki aza mwana mwasi il faut mwana mwasi atekaka nzoto te nzoto ya mwana mwasi eza lokola marchandise eza na kati ya magasin
ya zwingolu mosali ya nzambe bali ya kamati pete mala tsena lobo bisalela ya nini puisque kaza ko salela yo lolendo ya nini ye puisque kaza ko salela non c'est parce que tetitesse a potisi yango pe na mwana na ye et puis mwana azokosana ke nzoto moto akomona akozala tirene na nzoto mais caractère nde okoma libala otiki ye puisque yango na ndako natiki ye aza nde na ndako naboyaki koyebiseke na ya te sikoyo nazali monte soki na kesi sikoyo na ngongo kili poto simba nga na puisque na nzoto nakoya kaka na ndako. D'accord maman, c'était juste pour ça. Kanga pe motema. D'accord maman. Nazasi nakotinda frère Hubert aya na poko ara aya otika mo provision yo moko tamboli eloko te na tamboli eloko na bibi na bona fonda bilisa ngo na compte à la banque comme ça nazotinda ya sali ya nzambe kushaka programme te aussi na pesa la carte nala ki bien te lobi pena oka bien te nasoka mabe makasi c'est quand ça eloko boulette ola pena musako na masala la musaka pa azokende te so ezeka ta awazoya te mena musako na kende yo ke no ba biso ke azoya te mai c'est me ngai moi ni wapi c'est me ngai moi ni wapi no ni wapi nini yango nakufi tekene pakari ngamoko nakomikula nakusiba mapani mama natuli mama nini natuli kaka nini mama mama nini nakusiba mama yashaka kufi yashaka kufi yashaka la miso kufi kamu Serika saini. Yashaka kufi. Akufa wapi? Akufi mama. Akufi nini? Nakusikula makajini baone na mafani kamwe. Nakire pula ketu na maho yashaka zambi. Akufi nini? Akufi. Atitoruka yashaka mwe yashaka na akufi. Kavi mtebisi de serika akufi. Akufi mama. Allô? Zambi, Zambi, nakukite, namuna nzina ninabila ni mama, Nazaka bozaka na ngani to bandia kaka. Musu azaki. Grâce. Nini? Ya solo. Zambi la gai. Ya solo. Oh nini ambo, oh nini. Ebe meneza wapi? C'est pas possible. Maman n'a compté dans mon cababo. Est-ce qu'il a compté dans mon cababo? Maman. N'a compté dans mon cababo. N'a cocaté. N'a cocaté. C'est moi la maman. C'est pas possible. La donna. Est-ce que aujourd'hui va chérie casa na Evelyne. Papa. Assieds-toi. Bon, en fait, aujourd'hui là, je vais pas crier, ok? Tandito sololanayo, le kola mwana na papa, ok? Tu es ma fille, c'est pas quelque chose que je dois à chaque moment venir te le rappeler, bien que les Français disent trop de viande ne nuit pas la sauce. Mais je ne vais pas faire la réverbération pour revenir à chaque moment sur la même chose. Ça ne vaut pas la peine. Là, ça pas pareil. Peu importe la manière dont la paternité a plusieurs branches. Au monde qui joue lorsque Bishop Patrick a dit comment sa fille était bien habillée. Pour te dire vrai, Naloula qui est. Naloula qui est. Oui, Nathalie moi elle nous aimait. Comment elle attaque? Tout n'a vu pourquoi pas ma fille. Malade ma belle papa, il j'ai une fille bon pour le temps quoi maman kala bon izalaka. Ba maman kala bon ba boti bino bana lelo te. Ce qui ba maman kala ba vivre te ce qui bino peut vous attaquer. Comme qu'il échange. Non, écoute, je ne discute pas avec toi ma fille. Tu me déshonores.
Ce que je condamne, c'est ce qui se passe dans ma maison. Qui pasteur les ont en chair, tu dois d'abord bien gérer ta maison. Ta femme, tes enfants. Bas à la sous-discipline, peut pas respecter le banzam. Ma fille, c'est pas propre. C'est pas mauvais, papa. Ils sont à la mode, non? Ils sont encore petites filles, je vais porter comme ça. Yo yebi mort de bandit na nini? Yo yebi angaro aneni papa mbalati yango. C'est quoi le cause à pasteur? C'est que autant moi non takala. Écoute, Apocalypse chapitre 1er verset 6. La Bible dit Christ nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, ma fille. Papa, tous les versets là, pourquoi? Bien sûr. Il y a la fausse à la modèle, fausse à la modèle. On a là ma bête papa naza modèle, nga yo na la tarano, bomba on na moi na bino naza bien naza jeune, l'autre qui est là naza classe. Bête rono papa. Ma bête ko tout ce que na maïtse comme boue, on a ndé comme ma bête. Mais assieds-toi. Papa, Robi où ils ont ma bête. Mais tu trouves ça normal? On a mon cuisse na yo, na mon nzoto. Mais les hommes qui le peut-être on a 30 ans, maman n'a pas 14 ans, na âge aux anangoso na boka kuna ozata na bana misaka. Dans la Bible, la nudité commence après les genoux. Ici déjà c'est la nudité. Donc boza mutakala. Eh ma fille, je n'ai pas besoin de crier, aide-moi. Rendre tâche à Moussala dans ta face. S'il te plaît, ma fille. Je t'en supplie. Non, non, pasteur. Non, les canachères, tu n'es pas camé. Côté ezaka ko les canachères, nous sommes des lettres au batindi pas le païen ba mon ami. Tu ne sais pas combien de personnes me critiquent à cause de toi. Je t'en supplie. Hein? Essaie un peu de changer ton comportement. Hein? Ah! Maman, natuni Karine. Yasheka kufinini maman. Karine yebisinga babeti yasheka masasi. Babeti yasheka masasi pa babandi. Basusu yasheka bakena ye. Bébé bakena ngo. Wana Karine yebisinga ye. Karine yebisinga babeti masasi. Batikite basusu bébé bakena ngo le bébé. Oye Karine va bête ma seponya iko ese. Kilo kukate. Kilo kukate. Olete. Ye mukafunga mwana. Bana nazoba bino ko so ba shikabi. Moi so yo mwana zongo ne malamu te. Na olo ba zongo midi kwa wana olo. C'est pas possible. La romanela wa kingai. Kwa mwana
activez dès maintenant cette cloche de notification pour votre abonnement et consommez sans modération.